Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino pe etika ete kimi ya nzambe tata eyingela o mabota mabino parce que na République démocratique du Congo pambate to komona ekolo ya biso peze ezali bobele kobaluka pe ali kosala bongo miso pasi moto pasi nzoto mba pasi pambate to koyeba te lolenge nini ekolo ya biso ezali kokende kasi mokolo mwa lelo nini tokoyi koloba pambate bato bayike babengi balobi mama océan mobundela ye ekolo ya biso ya solo pe to komona ote kasi likambo nini ekomeli Mike la Duchesse o azali moko mosani wa biso ya maboke tozali koyoka ye kobelela SOS cri d'alarme koloba kasi tomoni yo kimia makasi bandeko bangai soki likambo ekomeli ngai penza te na maboko to pe bato babengi ngai te to pe namoni yango te na nzela ya singa en tout cas na kozala pe na pasi ya koloba likambo na yebi te kasi na kolandela kala lolenge oyo bino boyebaki na komobenga tokotala ntoyeba pe likambo nini oyo ekomelaki Mike la Duchesse bandeko na ngai pamba te bino banso boyebi Mike la Duchesse azali bongo moto asepelisa mitema ya bakongomani pe asepelisaka azali bongo na mikili ya bapaya kasi awa na ekolo wa ye na Kinshasa na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique mwana mboka abelaki bongo SOS azali bongo na mwa likambo kasi kabuya l'homme puissant tshela biso mwa bilili nini Mike pena azali kosenga na yi bakongomani pe nini ekomeli libotali ya ye. Bonjour bandeko na ngai en tout cas bolimisa ngai bo meka kopesa ngata boyokanga mwana bozomona na pota na moto eza leki na nga propre na kombo ya Isaac Kibalu 6e ma famille na ngai Isaac lobi akende matanga camarade na bango moko akufaki base décidé bakende matanga bakende cimetière après cimetière Isaac ba garçon mo bayaki tout autour na ye basengi mbongo Isaac azaki na mbongo te basengi ye téléphone a boyi moko akei a déplacer ayo ozonga abeti Isaac lichette na mutu Isaac azoki akoyi na se batu bazotala batutu bazala wana bapanzani Isaac akomi kotelema côte akende vers commissariat ezalaki no loin ake asenga ayebisa bango ke ba menacer na makila longoli chemise alata ketika na single ache chemise na mutu abande ko seni akomi na commissariat ya Mbandaka na direction Kwilu isika commandant Thierry azo ko kamba ba policier basengi ye mbongo ya makolo Isaac azaki na mbongo ya makolo te na ebi monto basenga ki ete mais sur place bazwaki biloko nyonso tout na ba téléphone azaki na mbongo te batiki mutu bongo na pota na elongi babengani akende mwana lera longwe na commissariat akomo perdre connaissance vika bane ko signer makile komo bimebele na sa ko tambola côte ayeko tout un monsieur en civil monsieur wana tuni uzana no tout anga boye ayebisa ba butu betangai ba tubinga ba betinga machette na moto les messieurs tindiqués abandi ko gifler bambata les gens étaient à côté ba moni ba yembang ba kanti monsieur à question nde muta betier azokisier ba yeba saisi au monsieur ba essayer mima na hôpital comme au betier les messieurs bezaye muta betier était moi na tema da na ko perdre connaissance azaki na makasi ya olobate ba memi le monsieur na hôpital na leki na nga propre ayaki ba benga ki Lionel ba essayer ba obeta leki no aye ba escorter monsieur na memi na hôpital comme l'hôpital le monsieur a eu téléphone a bengi la police. Ok, monsieur Zaki, policier en tenue civile. A bengi ba collègue ne baye, bazuna leki nanga Lionel ou alandinga. Et puis Isaac batikiye, ba memie no batiki no hôpital. Na ko apprendre mon atongo, ba parents ba bengi ngai. Lionel alala na commissariat, Isaac na hôpital. Na tongo ba tongi Isaac pota, mais pote zo bimsa toujours makila malgré batongaki. Mutu e komi ko vimbaye. Ba parents ba bengi ngana esi bon le tanga na tindela bino quelque chose bokende bozoye bo meme na hôpital à monene parce que ça mutu botongi mutu ça qui ba aleka na scanner ils a risque bo mema na hôpital à monene comme ça ba landela ba soin ba ke bazwa mwana soucia déjà et yaki ko zoye ba policier ya komi na makala ba zuye ba ke na elisusu les ba parents ba landi na souciat les policiers za ki wana na garde atindiki même maman abotingai aibisi lungwa abengani azotindiki na maboko
maman benginga avec des larmes aux yeux ayebi lo na salate bana mibale ba se retrouver na kata commissariat. Isaac aza victime. Isaac batie machette, ba betie machette azoki. Lionel aza grand frère ya Isaac, Lionel aza o alandinga ayaki a défendre leki na o amon ki bazo bete makile zo bima avec un monsieur à tennis civil ba yeba tazaki na kilote na short na juste na t-shirt likolo. Na minute oba na mibale ba kibalo mibale ba leki na mibale ba se retrouver na commissariat. Mama Keiti Keiti auditorat militaire. Ba salelier papier batindi na mutu. Ba pesa le monsieur Thierry a libéré Batu Oyakangi. Le monsieur aza catégorique a boyi na mutema moko. Isaac na minute mutu ezo vimbaye. Malgré batongier juste na dispensaire à quartier alors que moi ne fa kota scan. O Isaac cri d'alarme. Tout tomber na problème ande ko na biso policier. Bosala ke Isaac abima aza victime azo mérita zo ba soin yende mutu ba beti machette. Isaac a menacé Moutouté, ayaki par la police pour senga au secours parce qu'azala qui menacé. Na lobi na boke binyo soto, nazo respecter musala la police ezo sala, nazo respecter musala omboke ezo sala et puis nazo senga justice ezala équitable s'il vous plaît. Isaac aza victime. Isaac aza na état de santé eza risque. Moi naza moitié inconscient. Naza si bomoni photo onenge telemi wana moi naza bien té. Bon libéré na minute azola na commissariat alors que état de santé neza bien té. Na banzi ete bokolanda yango ndambo bomoni ete azali bongo komola kisa. Ndeko waye ba menasaki ye ya solo ba uteki matanga ndenge bolandi TV la liote. Kasi na simana yango pela azwaki likama monene kasi Mike likamba ngo ezalaki boni elekaki boni toyoka nano parti ya babale oyo azalaki lisusu kolela. Bonjour bande ko ngai na si lobi na elai bino dossier ya leki na ngai Isaac o bakanga ki injustement na commune Makala précisément na commissariat ya Mbandaka to la mukina mtongo mwana ba libéré été par contre Kanayas état de santé ne s'est aggravé encore. Mutuna e vimbi makasi. Mais le problème est la police ilingi atate famille et approché ni basolona na mutu. Ba memi na dispensaire moko eza en face ya commissariat. Eza dispensaire avec des lits. Azui pe atan pansmate. Maman kotate, papa kotate. Oncle na ngai propre ameka qui a approché pour la police pour y ba un peu plus il ba betier. Ba lekio bakenda ki ya famille ba membre famille mi balé bakenda ki pour un peu ba yeba quand même bakangeli nini alors que yenda za victime ba betier machette na mutu balandeli ata mutu ba betier té ba ngoni to bazale menacer y compris avec ma mère azaki ki menacer policier oya kanga ki oya bande ko bete na nzela oya zaki na tennis civil azo déclarer mbongo na yebungi via mutu atalité non assistance à personne à danger mutaye vers bino pour à se plaindre que ba betier machette yo bandi ko beta e lisusu alors bato ba yeba intervenir bakasi yo mto betie yo memi dossier lobi ke yo pe téléphone na yo e bongi mbongo na yo bongi alors du fait que mbongo ya alobazi na saki ya mbongo balobi par hasard éclaireur aza policier taza éclaireur na minute yo mona na bimité mais mutu neza ya kovimba encore de plus et ma mère elle est toujours au téléphone et c'est difficile ya yoka maman aboti azolela na téléphone alors kazo mona nde mona na ye azokende na état moko ko s'aggraver dans les heures à venir. J'ai parlé avec pas mal des autorités, mais jusqu'à la suite, m'ont favorable. On ne demande rien de plus. Bopé Sabiso Moutonga tana des policiers. Ba me maye na hôpital à Mounene, à côté scanner, toye ba moi na koufeli nini. Parce que asali aza abeti mutute yende ba tu ba ko témoigner sika ba beti ki machette. Le propriétaire ya lupangwana ko témoigner. A mon ndenge bazo betaye. Alobi aza victime bolande la ta muto abeti abeti mutu machette balandeli yete. Par contre moi na bakangie pourquoi parce que la personne az éclairé aza policier il par hasard éclairé ba taverna ba policier alobi mbongo ne bungi mais mbongo monta yebanité jusque là. Est-ce que santé à mutu boko ki ko pesa bisoté et c'est difficile de traiter un être humain toza na mboka na biso toza bisika mon côté mususu ba autorité na biso mboka. Pourquoi permettre ce genre de situation alors que azo mona ke moto azawana azu pensmate batonga ki e lobby moto refuta mbongo maman na ye moko azana 300 mètres hôpital a poussa na tana mettre mon côté mais c'est
bandeko ya ngai toyebi te la police congolaise likambo oyo ya batiela biso baéclaireur bandeko la ngai wuto biso toyebi likambo ya la police toyebi te est-ce que baéclaireur bazalaka bongo bakuluna pamba te baéclaireur oyo batieli biso lelo bali bongo bakuluna bali bango moko bamiyibi bon moyibi azali kotambola lolenge nini na la police oyo ezali censé ya kobatela peuple pe biloko bya bango nayebi te likambo ya yiba éclaireur oyo bandeko la ngai bato bayike bazali kolela bazali kobenga babimba mose ya mboka wa biso ekufi likambo oyo ya baéclaireur oyo bazali bongo bakuluna ya solo bakokai kozwa bango la tango oyo esengeli ete bali kosala opération kanga kuluna bozwi bakuluna oyo babimi bavolontaire ya kokele kodénonsaka bisika nini bandeko na bango bazali oyo bayibaka mais lelo tokomona la police eli kotambola bakuluna po ete bamenasaka peuple mpona koyiba bango biloko likambo yango lizali boni lelo oyo soki yo moto ali na likambo kei na la police po o se plaindre ndeko na ngai yeba ete yo ndo okomi victime bolandi la duchesse ndenge azali koloba bolandi la mai na miso moteli bakangi na leki na ye bakangaki na leki no azali bongo innocent baboyi libota le yeba kele komona éclaireur abani kobuka lokuta ke ye azalaki na mbongo la ye nzoka nde peuple moni moto la makila azali kotambola mayele masili ye ekokaki pe komema kufa bamoni su moto moko la tenue civile akobeta ye peuple ye pasa l'intervention nzoka nde azalaki éclaireur azali nani azali ko éclairer eloko nini azali ko éclairer eloko nini ba éclaireur wala bazali bongo bakuluna bayibaka bato biloko bazali komo tambola ko déranger population éclaireur akoma policier mokolonini policier ye moko azangi kosala ba enquête boye policier azangi pona koluka lolenge ni akokanga bato akoma atindi éclaireur liboso éclaireur azali kotambola tambola pona koluka bisika bato bavandi aya bimeli bango botelema alemba mo bamona ka ba police bazingi bango biloko biso bango bazaki nango so bazaki na misolo bazaki na ba téléphone portable bazaki na biloko be bango bakobotola bango ba alito ali ko benga tongo midi poko pona koloba ete maye oyo mazali ko salama ezali ko yebala te maye oyo mazali ko leka bato bazali ko yeba te pe la duchesse libota la yeba kwela kimbeba wana leki wa bango basasi ye ba papier machette bato baye ko mo témoigner ba o ba mona ki lolenge makambo wana elekaki kasi tala moto oyo babomi ye akei komo senga lisunge pa ya bala police bamo botoli ye lisusu biloko bala police bamo kangiye ndeko na ye aya kotuna lobi moto ali kovimba moto ndenge bolandi ndeko akoloba botala likambo ezali kosalama na République démocratique du Congo do tozali komolela ete esengeli na bakambia ye ekolo Congo bazala vigilant bakambia la police bolongo no likambo baéclaireur ce de kuluna et puis ezali pasi pola nini diplomatie nyonso to pe bololenge nyonso ya la police esala misala nango ezali komosala na pa malamu te na tina ete badongolo miso batondi mboki yali bobe na bato mabe tango basalaki mo opération ya kokanga ezalaki likambo mosusu mais lelo ekoma bakangi la butu mwa kanyaki yali bapesi babimi na bango moyibi monene mobomi monene kuluna monene bakokanga ye lobi bokomone ali libanda bakokanga ye lobi bokomone ali libanda bayiba police musu bazali kolela balobi topesi bango na baki de droit mais tokokama kaka babimi siko biso tosala nini siko moto abimisaka bakuluna wana moto abimisaka baloki ya bongo moto wana molimo ya kokata mutu lichette sans pitié moto wana azalaka nani yango la bandeko la ngai likambo lilekelaki Mike yango wala pe boyokaki aleli kasi lobi toyoko yoka lisuko sango ya kitoko oyo Mike pe ayebela ko ngopesa biso kabuya chela biso. Voilà bandeko na ngai vraiment soy na zongeli bino c'est pour vous dire merci infiniment merci na abonné na ngai ya TikTok ya Facebook surtout Instagram merci beaucoup na moto nyonso to le na publier ki likambo petit frère na ngai Isaac na Lionel à partager qui vidéo à liker qui à tika qui commentaire na ye. Dites-vous que les réseaux sociaux, ils ont un pouvoir. Les réseaux sociaux, ils ont une influence. Ça dépend maintenant de mon petit frère Isaac na Lionel, Baouti Kobima, ça fait au moins quelques heures, Baouti ko libéré bango déjà. Je dis merci infiniment. Naba avocat nyo soto bobenga bosé belé. Merci naba généraux. Merci beaucoup naba
colonel, merci beaucoup naba homme politique, merci beaucoup naba conseiller ya bureau ya ministre Constant Moutamba. En tout cas, ça sera difficile ya Sabino bateau nyoso tout bazuita na bango. Il y a même des avocats au l'air kakabanki li kambango ba déplacer qui directement sur place pour aller savoir aller koluka un peu plus par rapport à la situation. Na Sabino, merci et merci particulièrement na honorable Eden Koukiel, honorable Makala Eden Koukiel. En tout cas, honorable, je ne sais pas comment te dire merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et merci beaucoup na Papa JP. Merci beaucoup na avocat Nabiso Bozale wana sur place. Boza et Belé na cité ba kombo na binote misu tout ça les connaissances kaka lobile na salle vidéo. Et puis bon, c'est déplacé qui directement pour Bokendo et Balika Mozanini. Moi-même des fois, na se sous-estime Maranae baraté comment na rose à l'influence jusqu'à ce point. Je vous dis qu'il y avait des autorités, même dans la famille, dans les vacances, bah contacter pour que comment problème résoudre et puis résoudre le problème. Du coup, il y avait tout le monde qui voulait résoudre le problème. Je suis désolé pour la OPJ avec un dossier. Il y a maman mais comment je dois faire? Je suis désolé. Mais ce qui reste maintenant, il y a Isaac. Ok, le mot libéré na dispensaire rose avec Isaac, il faut balandelaye vu qu'il vraiment santé na comme aider au Kenemabe bazo landelaye jusqu'à docteur titulaire aya où il y a dispensaire wana comme ça à saler la bango transfert pour batchaye na bakene na hôpital à Monene, mais on a déjà tout fait. Voilà. Na ibisi ba autorité ni surtout en boka isa justice mutesali musala par contre ça en particulier mais d'abord justice, mais il y avait des gens bah c'est leva qui balobi qui non on va trouver la solution pour les artistes, il faut tout accompagner tu as trouvé solution. Ça fait toujours mal surtout na sango na musika yo na famille na bana na musika et puis yo ka maman na peut-être si kaza bien té ba les qui nous baza bien té et tant que le nez de la famille c'était pas facile pour moi. Naïbisi Bino, merci. Naza très reconnaissant na Bino. Batunyo surtout ba partager qui ba ima qui beau commentaire qui beau participer na loko pour que tu trouves solution ensemble. Naïbisi Bino, merci. Batumso en tant na ta une comboté bo limisanga non plus parce que na lingité mais c'est parce que tout l'équipe Beliboza et Belé lobby dans ça la vidéo pour remercier tout le monde na combo mais honorable Eden en tout cas na ngamona la kiolé to solo appel na ngana ya suka na biki jour en action na Congo bengangai na ozabié pour na accompagner franchement makala merci bana makala nyo surtout na moni bolingo bolakisi secteur na moni bolingo bolakisi merci beaucoup. Le reste on peut pas encore venir pour médiatiser les choses pour que tout comme on discuter na ba institution moka on n'a pas l'intention tous en pour ça na côté au etikali c'est vrai qu'il y a des choses que tout landela na koko mais ça sera pas important et rozongi ça sur na kati ya ba réseaux sociaux. Le plus important c'est que Isaac Abima de traitement na Yana et Lionel. Je manque le mot. Merci infiniment. Merci à mon ami frère. Merci. Mike ye wala bolandi malamu bato bayike tango bayokaki SOS oyo bayi oyo basambelaka bato oyo tobengi bakola kombo ya bavocat ba conseiller juridique bayaki bayike population pe abelelaki mokolo mwa lobi babimisaki bandeko na ye babale pe libotele lizwaki mwana oyo moto ezalaki kovimba pe bakendaki na ye l'hôpital kasi soki mwana wana akufaki na boloko po lobi kola lizalaki kasi soki liwe ezalaki pene na lolenge bokangaki ye mikolo mibale moto na pasi aye kokufa lolenge bobetaki ye na ndeko na ye baye su kokufa la police bolingaki boloba nini lokola kaka bino bozwi privilège ya komobomoko lokolo boali koboma bato boboma juresse oyo tikilo lelo toyebi te soki esambiseli yango esuki boni to mpe bakunda ebembe ya mwana mobali wala bobomi roulage bobomi bato bayike bozali kobomo lokola bino bozali au-dessus de la loi moyen basalela bino ezali te mpo mobeko likonzi epa na bino jouer carole te mobeko likonzi l'article yango 62 na alinéa yango 2 premier ou 2 ezali koloba na biso ete moto moko te ali likolo ya mibeko mais lelo awa na république démocratique du Congo bino bozali likolo ya mibeko bozali kobomo bozali kosala makambo malongo bani te
bozali kotelemela mibeko po ete bino moko moto oyo akosambisa bino alite bozali likolo ya makambo nyonso tala tina ezali kosala mawa moto oyo azali policier ayebi mosala na ye penza akotikalaka kosala makambo bongo te la police ya biso ebebi mpo na nini baasosie yango na bakuluna baasosie yango na bato mabe tala lelo la police ya biso ekosala esu mosala nzengeleke elongo bani te bayi bapolisi bakomi bakanza baboseli mosala mwa bango ya kobatela biloko bya biso na bato ya likambo soki ezali policier ye moto azwi kimia ayebi ke mokati na makambo asembo oyo atelemi me moko policier yango tala mosala azali kosala kasi tolobi merci lolenge bilo moko boyoki excuse boyoki ndeko Mike alobi apesi bino nyonso matondo penza aye komomona ke mosala na ye oyo asalaka ya kosekisa bino ezali mosala ya pamba te bandeko bayike babengaki bakoti basali likambo yango mpe balandeli ndenge kaka boyoki ye likambo likomelaki libota ya Mike yango wana bazalaki bongo mpe la danger yango moni Mike abelaki mbela atikaki te koleka kobelela ba autorité ko interpeller conscience na bango ko senga la bato bakele kotala likambo yango pe nzambe atie maboko mama Oseya wa bino ayeli susu ko semboela bino ndenge makambo lekaki yango wana ndeko soki mama Oseya yoki mbela te akoloba bilobela te soki mama Oseya motayeli likambo te akoloba bilobela te soki mama Oseya a vérifié to sali investigation ndenge asalaka pour koyeba likambo litali République démocratique du Congo boni bayiba Congo mani ba ko tambola nini eko sala te nini eko sala mate malgré intimidation malgré nini akotele mapona kolobela ekolo aye pe pona kolobela ba Congo mani po ete tolingi ete ba Congo mani bazana kimia pe to ni mosala malamu to boy injustice to boy tribalisme to boy ba arrestation arbitraire to boy ba intimidation ndele likambo likomela kinde ko Mike oya maboke yango wana to sembo na bino bipai biso bozali ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe ifoku yo moto bakoko Lumumba Guillaume Ngangula bozali bongo bayike kilame bino batu bobengaki bipai na bipai botala likambo oyo likomelaki ndeko Mike mana nangana kunya dola ngala ebete bona passe pour les États-Unis na mboka équipe polate nzambe alekala ko batela bilo mona mère de Bruno na Autriche ba mama ya moto mojali mozima mite ba pour amenta ngola lo bondi ya botar de bono tayere monsieur ko komela bino maman d'Angola la mokitene Florence ya matondo mido tala likambo oyo likomelaki ndeko Mike azali bongo mosani ya maboke pe asepelisaka mitema ya bakongo mani likambo likomelaki libota na yango wana pe nzambe atie maboko ndeko azali na hôpital tokobenga lisusu pe bino bobenga po ete bopesa biso toyeba sika ndeko akomi boni kasi liwa likomelaki te malgré moto ali kovimba kokele scanner bakosalisa pona koyeba matondo na bino banso bato oyo bobengaki pe bato oyo bolingaka bato na bolingo ya solo bokulaka ikala merci na kabuya l'homme puissant d'échange pour l'équipe qui gagne. Merci na Papi J, directeur recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi. Paris Abibiso Abiso JKM le number 1 ya océan de la presse congolaise na moninga wa Gauthier Boulay na mboka ya mama Célestine pe papa Michael. Tolingana na bolingo ya solo boende ekozala malamu matondo na bino ba.